Bonjour, bonjour, bonsoir, na bande konyoso bolanda biso na kati ya chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino biskanya subozali. J'espère que tout le monde va bien. Lelo toye ko découvrir eloko nini eza na kati ya shop na biso ya Tikemax. Bande konyoso oyo ba fandaka na Angleterre bayebi Tikemax. Alors toye ko découvrir solde ndenge ezali banda ba déconfiner biso. C'est pour la première fois na kende shop. Alors oyo eza shop na biso ya Tikemax. Toyebi ba o ba vanda vraiment en Angleterre ba yebi Tikemax tout mona ki ba chaki solde yango to lubi non pourquoi pas depuis ba déconfiner biso na kende ko sa beta moi tour na sepel ça miss. Alors o eza shop na biso ya Tikemax a on a liboso eza côté ba chaka ba montre ba teka ba chaînette ba fantaisie ba teka pe ba montre ya marque pona ba to balingaka ba marque. Awa toza na rayon ya ba chaussures ndenge bozomona ba chaussures ba ketch ba sapatu ba mapapa et tout. Awa tozotala vraiment ba kotisi biloko mo ya bien ya sika epi na ba prix moko ya bien ndenge bozomona. Awa vraiment oza ba numéro ya bata makolo mikie tozo visiter ensemble na bino tolanda vraiment. Pour na ba ona no ba kei shop te banda de confinement et bandi totala na bino ensemble. Alors baza vraiment na ba prix moko ya bien oyo toyebi eza ketcha polo mais ba tie prix nango awa soki na moni bien eza na prix ya 30 livres parce que eza 29,99. Bato bayebi Tikemax bayebi vraiment ete kaka na ba prix ya bien oyo ezali ketcha diesel eza ya mibali et puis eza pe na prix moko ya bien si je me trompe pas eza 30 livres yango lisusu oyo eza ketchi ya Ralph Lauren ya bana mibali si je me trompe pas je crois bien ezali na 30 livres peut-être un sous aucun shop nango moko normal et vous en a pris likolo mais awa Tikemax a tchaka on a pris moko ya bien ndenge todo mona ils a vraiment la ba couleur ebele tout monde ba couleur ezebele eza na prix ya 30 livres. Alors tout ça kaka na kati ya shop no biso tozo tambola tozo sepel samis tout tala tout découvrir na bino ensemble. Awa to moni ket na biso ya DKNY na kati ya Tikemax to moni on a couleur pembe to moni on a couleur noire et ça na prix ya 50 livres peut-être sur OK na shop ya DKNY ya moko et kozala vraiment motuya comme to lubi Tikemax était kaka biloko nyonso était ka biloko cuisine biloko ya kulata bilamba ba sapat ba ketch bilamba bana et puis ba jouer ya bana awa to yaki to komi to tala banzungu na biso basani na biso esenge na biso pe ba mama tozaka na mo banzunga bien mo basani ya bien vraiment Tikemax était kaka biloko moko ya qualité soki nano o visiter Tikemax te mais kako visiter yango en tout cas ozala décidé pona bato ba fandaka libanda ya Angleterre Tikemax pe ekoma déjà na mo ba payer belé na Allemagne kuna Tikemax ezaka bande kunanga awa basani o na yebisibino eza kitoko moko et puis batia yango na prix moko ya kitoko eza nango vraiment moins cher basani ya kitoko ocheli batu pe biloko na mesa batu batie pe wow tozana na basani ya bien mpona ko servir biloko na table ndeti sani oyo na yebisibino botala prix nango ezali na 5 livres 99. Vraiment eza kitoko na sepelaki na yango oyo pe eza vraiment kitoko total prix nango eza na 6 livres 99 donc 7 livres wali bosi zaki na 5 livres 99 tout le bakanditi 6 livres yami balé 6 livres 99 tout le banditi 7 livres toye na oyo tomoni yango 7 livres 99 donc tout le balokola 8 livres mais eza vraiment basani moko kitoko soko tche yango mutu biloko na mesa vraiment wow kitoko pona biso ba mama pona lokumu na biso ko servir biloko na mesa ezala kitoko o to moni oyo sa na biso ya verre wana ya lokasa wana eza na prix ya si je me trompe pas na moni bien te je crois 9 livres bien bande ko bolimbisi vraiment bolimbisi mais eza vraiment kitoko awa to komi côté ya besui ndenge to lobi Tikemax c'était ka biloko nyonso besui ba drap
esengeli na biso mpe tozalaka na badra ya kitoko, badra ya bien, badra ya qualité. TK Maxx ezoteka yango vraiment, eteka yango mpenza na prix moko ya bien ndenge tozomona baoreiller, badra, baessuie. Donc eza nyonso awa na TK Maxx. Merci na bino nyonso bokolanda biso. Merci beaucoup, tokutani na mbala ya nsima. Bye.